Ça attend un moment moqué. Il a fait le roi Robert dans la New Arena à Genève. Non, le gars m'a pas. Parce que quand il banze mon asso il mbati. Banza London TV. Ko beta la fikini vie pena kati musique azo senga nzambe misia milimo bana wana ba kei nzambe zana ba balinga ba boma vie wana. Banza London TV. Mokili yango liboma wana nzembo pe. Wana ezaki na moto awaze kwa. Tasa yi mokoti. Ah OK. Banza London TV. Tu biso to kende mikili me yo fo ya mouvement parce que gaba nazo koka koyemba tie. Et puis c'est au clair. Mais je suis clair na âge na ngana ko sa point. Banza London TV. La RTNC pas mami lela. Na mona sikoyo garçon ozolo ba petit na biso nji wala. Just Diena. Banza London TV. Na Zambia kate na culture matanga ba ani. Yesa beta concert à malonga na culture. Banza London TV. Zama welisa déjà, zama welisa za batu moko bango moni eloko sala bango pasi. Il y avait un moment bango tout ba mission na kala. Ba finga vie na bango. Banza London TV. Yo kani sino musique ya Congo ta ba mission bazo beta lelo na ba orchestre. Bazo landaka sentiment. Au moins la so ba ke matana ba avion ndenge ba sala ba selfie ba mona ngondi ba komina lola. Banza London TV. N'a hôtel là non le mouvement bazo linganga na kende na PPU tandis que nga na outil déjà confirmé na bavier na outil mikili na karanga na teni na nga tout est la boîte ça na tamata podium tia batu basilika. Banza London TV. Na kota luponga ba Josika mukolo moko tant ba refulaka ye biso tikala na kini Attends azonga nde ba refulaka ye hein. Refulaka ye. Ah OK. Banza London TV. Bonjour à tous, merci à vous de nous faire confiance à travers l'une de vos émissions Sensation Plus, là où nous donnons l'opportunité à tous les artistes évoluant à l'intérieur, tout comme à l'extérieur du pays du pouvoir, s'exprimer. Aujourd'hui, on est bel et bien à Kinshasa, plus précisément dans la commune de Kassavo. On est venu voir un artiste pas de moindre, il s'appelle Ladi Miyembe. Il faut dire que c'est un transfuge du groupe Cultura PIV. Il faut dire qu'il est aussi passé chez Boziana. On aura le temps de l'en découvrir à travers cette émission. Mais avant de le recevoir, on prend d'abord ceci et moi je vous reviens juste après pour la suite. Banza London TV. Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici, c'est la compétence. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yamboka Nabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité. Venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise party et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou Paradis Secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. Banza London TV. Merci beaucoup pour cet élément qui nous a proposé la régie. Sans plus tarder, je vais pouvoir recevoir à mon invité, à qui je dis déjà, l'a dit bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour mon frère. Boni. Bien Gayoti. Oui, il y a surtout qui vous en a kin, avec vous en a mis qu'il y a. Ouais, non, on a kin. Ça fait une semaine. On a kin. Oui, pendant tout ce temps, on va y avoir au Kendara. D'abord, moi, nous avons représenté. Comment ils représentaient Ngani Nandé? Ils ont représenté le Onipo Amsuba Kenda Batika la Souzon à terre. Mais Mboka, c'est la terre de nos ancêtres.
on est obligé à tout moment ya oya kotala ma famille bandeko et puis na biso na bandeko mosusu tozoya pe kosala mwa makambo ya kosomba mpona mboka tozo obligé. Ok. Alors la dit Miyembe lelo nalingi to lobela mwa moke CV na sur le plan musical bato ebele bamona ko bamsupe ba éviter d'abord goût wana musique yo bandiango wapi ozwi yango wapi toloba nonga na zanjilwa na botami na njili na quartier 13 et na koli 13 9 6 8 5 eza ba milenga na koli obiso à l'époque tozalika bato oyembaka ok the way à l'époque na ebite so l'église en ezala kaka ok the way et là à partir de ozoyemba ba biso po yembaka bien et là na yiki kokota na orchestre moko pourquoi pas njili to sali pourquoi pas njili et to yiko sala orchestre moko mona on choc bantu bato belé ba yebi yango et là on a orchestre à quatre na beti na ba véritable banca ba Gloria Musica moi ba orchestre belé na secteur donc goût ya musique tozunga pena za fan ya Bengali na Dibaba. OK. Et na Bengali Petit Prince et na kokola wana kokola na kokutana na defe Fifi Mofude na bandi bato ba tala acoustique nanga o na uteke na utepe ko yimba nzembo na yemoko na tengani mpo paseleki manyelo baninga bakinelanga banyongo mpo na futaka te o ezalaki soki naloti ye na ndoto ata pongi esilinga na boyi kolamuka natengami yango natengami nalimwe mobali akosonga ndako na solo ya masanga yekoma na ntongo ye apesi nga explication zando nini basomba bilei na explication abambi liputa o nga mwana mama donc voilà na ekutana na vie wana na choc sans rival tobeti na ye ekoma moment mo fallait tokende ba côté ya ba Chikapa nga na refusaka bango bakendaka nga na ye kokende pa Madilu. OK. Na longwe pa Madilu na ke na T-Shock et un T-Shock ndenge pe carrière kenda bon na T-Shock oyembaki na album et pas grand-père Benz Bozi na auto PC bambote bele. Oui na PCB bambote na yembaki na position yebani na bana Saint Gabriel ezaki album oyo tosalaki ngai na kulutu evolokola ilai DS Betibis na ngai donc le roi 4 le roi 4 chanteur donc tosalaki yango pe mema kora ya liboso yawa. OK. Toyemba banzembo lokola tosala banzembo wana komi otuna nani wana kati na bina nani yango asali mambo oyo likambo nga nayebi te o bakosela nikomi ngala mawa mingi o nga nakomi otuna epai ikani male chanso euta na papa to na mama nga nayeba omalozele nga oh donc toyemba nzembo wana refrain nango ezalaki kolia na bino nzoka ezalaka kolia ya mpuku nga nayebaka te ola opesa mopepe amama bakangeli nga elongi mama na likambo oyo nga nayebi ntina te tala bakoselingake nakomi na mwa tosali album wana Ezaki album qui toko à l'époque, je me souviens encore. Je crois à l'époque PD au bon dans la carte orchestre. Il y a Zalakati wana longwe. La salle be animation album wana na sali ba affaire Antonia Angireza ngate na o sala lisusu yaya munu yaya magiva vile yaya mwakala yaya magisosile yaya asisi la tamugi la tigingol. Donc d'abord à l'issue kufani mayeno ko mwana sika lutamvu oyaya mwana dilanga yeye oyaya mwana dilanga ça a succès makasi à l'époque
Si je me souviens bien, ezaki na 98 99 97 98. Très bien. Et là toye ko kende tango ali na poto toye ko kende ko sala le 4 babengaki grand-père bazaki na à l'époque producteur ezaki JPS Jean-Pierre Tsa bazalaki babengi bango 4 papa Wemba Evoloko bozi na Jina Efonge baye obenga bango c'est là siko grand-père ayaki okutanisa nga na bamasa na ye to travailler na ye obwaka la sali bango baanimation lokola baanimation Mulume yoyo oui bien très très bien. Wololo lekela bakaji mwana mama yoyo les quattro na yo salango JPS mutapesaka la ma partie no la to yo post tiara mo linzaka na yo le rôle au participaka ti menga pena tsiko album wana na yemba mena zo la arte azo nga ala muta vérité na zo la arte na yeba pe kutu ndenge makamna bango basala te mena kuzuka Virginie Efonge atimbisaka nga mais olela nani musique ya Congo ipesa ka sentiment embaka na ba vieux na wana papa Wemba Jina Efonge Voloko et puis bozi yo kanisi na musique ya Congo ata ba mise bazo beta lelo na ba orchestre bazo landaka sentiment omona te so ba ke matana ba vieux ndenge basala ba selfie ba mona ngondi ba komina lola biso beto zalaki bongo en plus na t-shirt ezalaki voyage batiaka liste ya voyage na mira vis-à-vis wana na vitre na vitre faut boya kotala liste ya bato ba okende donc so okende to oyeba mamoka wana oyeba oka wana siko nga kutu premier voyage na nga na kenda te donc masa moto azala to wanda ko betane na t-shirt ape mwana njili arejana na pese wa mbote bisika za yesu ko kutu donc nga na kutaka ye siko yo tango mamba voyage yem taka oyebisanga na parler ko ya yo kombono bimi menga na otikala ndenge na kendaka tosali bale 4 tozongi na longwe wana na meki ko cascade na zonga ba miki na kendaki kutu BCBG BCBG ba batianga na ba PPU na lingaki yango te BCBG o Jos Diena lobiki na BCBG kutu baboyaka yo kutu baboyaka kozwa yo BCBG baboyanga ndeni alempela masa na ngana tambola na ye yo boya wande siko bazwa ko te poani pour un bon chanteur et puis un ténoriste mo revoir na yo DJ Vanda non bazwa ngai koloba ko baboya nga baboya ngate bayaka BCBG yaka ko beta na njili na kinzinga ya de bateau bazolanda biso bayebi ngalo ba vérité tant BCBG ko beta wana ena no ye petit frère wana yazana na ndako na bandi makamba musique te ah yo na Jos Diena za mwa mukolo na ye mwa mukolo te mukolo na ye ya musika ah OK nenga quartier donc yaya OK moi ba petit lo ba bimba mandefa pembe mbango donc yango moni bazo sanga la bango ba respect no maloka se to kokai na biso to tenir so to telemi bo mona pena ke parfois yo bi mukolo non on dit non mon moni sous film sima dans la zone si image à télé c'est dans la mais la dit non mon la voir venu tikara ah oui na muto na melanga ba masanga troté ba kuti troté na be muta trop de momité na ba respect na nga quoi voilà tant to commis na le concert ya BCBG na Kinzinga ezaka kermesse alors papa chéri na PCB mbote bisika zali papa chéri tango abeti le rôle ngai na bandaki na ba rep te mais na saki na mouvement que des fois tozui tulem su tokena alempela du gouvernement tokena biso pepa na parler ya JB na ma campagne donc voilà yesiko fala benga non to na chanteur na biso mo ya sika ah ya benga nga siko non to na animateur na biso mo les quattro voilà Salvatore de la patrie au bengo autant animateur na biso mo ya les quattro voilà déjà j'entends missile pile bureau na nga pire oui ben les bandés pavier boziana mais ya saki muto aki pire petit na nga j'entends missile na opese mbote j'entends na kina so yoki message na nga luka ngai vraiment obuka la te luka ngai na posa no makasi na lela fort webi ke oh nazomona na ba janta bazoko loba te
mukula benga ngai ke papa chéri toi un animateur mo ya nini awa na yeko tala na okende mouvement bazolinga nga na kende na PPU tandis que nga na uti déjà confirmer na bavier na uti mikili na na car na nga na teni na nga tout yaki la boîte ça na tamata podium tia batu basilika ozaka fier ozaka parti falo pourtant terrain na yo donc batu baina ba ya mona ndinga osakana te falo matakaka ndinga bia donc bima bongo après na yoke na nga ba Côte d'Ivoire pour ba ke na mikili comme na Côte d'Ivoire et okuta na vie na kanda bongo man à Londres. OK. Toujours na toujours ba circuit moto beta ba Sierra Leone ba Guinée Conakry équatoriale et na ndenge tozonga ita tozongi na okuta na sikoyo la molaki sinzela les grands mopao. OK. Beaucoup de na kofi wana wapi? La Côte d'Ivoire. Bautaki Zénith bango nyonso sanga complet. Après tango tokutana na via lobby photo kitakinto kitina king bona mona ki simba ina ngote na ke pa king Kester na mona ka bien te na lungu wana na tambola ke na okende Tony Antonia et pas Tata Dominguez Tata Movic na komi wana nakuti bana mai pe bazaki wala ba shela mputu na ba masa msusu na moni pe kaka ekende bien te na longwa c'est là sikoyo mukolo msuna yana ngai émission wala na RTNC pa mami lela na mona sikoyo garçon ozolo ba petit na bisanji wala Just Diena Banza London TV. Namona ye azaki na camarade nemo kombo na ye makafe na yete ba petit na biso ba onyoso akoa kulutu biso to kende mikili me yo fo ya mouvement parce que gaba nazo koka koyemba te ayi ça au clair mais je suis clair na age na ngana ko sa pour pona yoki azolo ba kio ngana finga ka kiltika te ngana waze kwa to bando ya vol moko boja tinga la poto c'est to yana déjà vol mon na ba 1998 vol moto kitina aéroport et pétant sur la paix au partager tant que mais ya yebaki nga pe na yebaki. OK. Et les jours na kene ko sala test oui bien sûr na lobango ceux qui na kota kritika pour na yé pour yé a proposer ka et puis pour yo ki OK na lobango na ba émission ozomona nga za ingraté ozomona za ingratitude na sala ngo pour futa ngani ozomona et là na kindaki orchestre wana na sali test ba junga na ndenge pe na kuchana na 2004 so 2003 2004 tina longa na 2012 siko tango yazo lega loba na Zambia kate na culture matanga ba ani yesa beta concert à malonga na culture yesa beta concert à malonga mais ça la album à malonga et simba bon habité lem subino boyoka mokili yango liboma wana nzembo pe wana ezaki na moto awaze kwa tasa yi moko ti OK asa yi moko yo anisi ba bilo biso to sala pa ve wana to sala pa ba boji on to tout la on ba biso to sala ba vocal kuna ba wabelo rango ba damebra ngala yemba ba nzembo oyo eyokana na culture damebra wabelo rango ni lisusu no samo ba nzembo ba bilo bele kuna ba mosa pili boso na tondisa mina nkembo polelo emba ko pomoko ya prendi se pesa kanga baja bobo ebisa so boye bien ote mais apparemment il y a Just Diena pour aux obenga et jeune frère na yo apparemment comme si bobo la guerre à leadership il y a Chango et puis il y a cause à la pemene il y a monstre d'amour Félix Wazegwa et où tu vois netinga pena ndenge na zabu na koza na souci ya wela leadership en yani pour la déjà leader non la sabadu ki non ngam na banda parce que zo ba ke non yo za ancien te na za maweli ça déjà za maweli ça za batu moko bango moni eloko sala bango pasi il y avait un moment bango tout ba mission na kala ba finga vie na bango ngana lokola papa wemba ina azana viva la musique ake na freezer ya nemo na ina t-shirt na kei et pas ya Félix Wazé quoi ngana eto za na CV mote
tout ça c'est vrai. Pour ce que tu veux dire, musala mo na pela na sala na onatra na sala na exaï na sala na ni. Donc na musala ba otala CV ba ngoni mutoyo aza l'expérience ba juye. Boye CV les années. Pour quartier latin ba zo ba pour na la vie. OK. Pour na waze quoi. Yo ngani ça waze ko ba ko zo ba. Je sais que tu vas rejoindre pour animateur. OK. Mais ndenga nkunga ba zo ba ngote. Tu comprends? Donc c'est mon jeune frère là na temps kolobana e pene belete a changé de langage na ye ya ko modi ngate lelo na yebi ke ake ko bondela parce que muta bondela ka yebi mabe wa sala muta senga pardon netinga na tikala ko senga waze ko pardon te tina kufa pour na sala ye mabe te ba tout ba yeba yo sa be mission loba ke wazi kwa temo même ba na poto asengi yo ya na buka lupango osala buka lupango ko la un vrai njilwa ozuma buka lupango mbata okindo pesa wazi kwa meme na poto tout la musi yaza yo kasi makamone c'est pesa wazi non ngana kima na poto te mais buka lupango ya fo pesa wazi kwa mutu to yebi buka za na kende pe na kenda na zonga toke to beti Olympia na zonga ngana kima na poto te ngana na poto na ndenge na ngana mbongo na ngamoko na bimisa visa awa kana passeport na nga ya kala na sali ba démarche na nga prise en charge ezalate na traité dossier na nga moko na kotisi ndenge na zonga mikili na vanda boy nga na finga waze kwa te bango ba finga waze kwa lelo baza wana bazo c'est ba mour intérêt donc ba moni ki ba na sens humilité bon vient na bango na concert monene tika ba mikitisa bazala tozalaki na concert Stade de Martyrs. Pour la ligne à Yozonga tabeta la Stade de Martyrs. Ouais ba ki ça ampiaka et mon pas le banc. Ah moni siko moni ba manque ba jara ba manque. Mais quand on a net tala ba émission nga la sala pour na Stade de Martyrs. Nga la parena na batu. On comprend. Ba mama azama weli sa moni akokalisu tele msumba cha malonge za teni faut ayi ndo bonde la ba me tena yebi ka salongo pona petit na biso wazaka musicien na internet azakuna azobanga internet akende yesu wa tikala mais voilà yango azali na chouette ya komikitisa pas zongo pas monstre komikitisa neza buzoba kala mingi te soka kia kofinga ne pe kaka mais si vous chance nous pesa monstre d'amour on a concert na Adidas Arena parce que tout le monde ba tout ya kala ba pichu Concorde ba to bele bazaki na wazi ko ba kenda mais là bazongi soupemer la wazi ko ba soutenir hier mais jusque là yo zape parmi ba doyen pour marquer non se prononcer pourquoi poser na carte ya groupe on a té pour que se prononcer ba récupérer op so be si vient là mais moi ngai déjà moi voani pourquoi ba tout bazana na opinion moko tant on a une opinion ya okende na Stade de Martyrs awa via futa ba billet to ya basala yango te tala omoni ne via zo beta Stade de Martyrs et pardon Didas asala ke mission moko lobele makambo moi ça ma report et le roi nezaki na batu nga ba ke lukanga pour répondre na beta concert le même jour on a vu et puis Nacha invité Marie-Paul la ligne qui a monté na ko sala monté ngai na kemba 10 ans na kin vient na mtazongi sanga mikili pona zo ba force na et puis na mikili na benga ve wana ve yaka to yemba no nzembo na nga aya yemba et puis nga na kufela papa na mama ve wana ya matanga tuna ba mission wana na bango ne so sa banzembo nani sa yembela sa ka waze kwa yemba na banzembo la nani na wanzana kufela tata to mama waze kwa zuma kolona longoli aye na matanga donc Félix alinga ki o Petro alinga ngati lelo mais la sélection Adidas nde yo royal atio mupanzi po bi royal pété ko tsanga mupanzi te ponga saka ya na poto eza makamba concert to makamba poto bon Adidas a les années na le carreau la porte de la chapelle et selingani obeta nde na kati yango nde mama na likambo nde siko bato ba obeta kuna basani ba komo vanda na lola to na mapata ba comme ça ba grand neti faire abeta ki neti mso abeta ba beti pona ba carrière na bango bazana ba leader neti faire ala leader ba beti pona carrière na ngai siko lobo ngaku tsusi na nga na mona ke ngai pe na zo chance la mususu lobe simbela nga
oh na age na ndoko betaka bala tsanga bateni obina na kanda moko balatsanga i pantalon moko na concert moko ya Bralima na nini na Fikini pantalon dongi oh Michael Jackson na donc pantalon fait ça dongi et puis ba chaussette à pembe na baga pembe ça ba tchali so bilo mo no wa mtakufi mais apparemment on ramsou bon na orchestre on est pesa bino colère mais bolobara so bolongo non ngala lobara na nga ngalo bana o monde to fandi bona ko telema pe siko na démarrer mutuka na sala kini ko kutika la palette bien sûr to na kasavu ba tout ba na biso na monde entier donc oza na kasavu na ko zo pe siko na minute o kaka nena na kena ngabisika bazo répéter na koti pe muta ko bengana te o mona ba to ba sepeli o comprendre batika vieye moko balinga ko ma vie wana batika mouvement na moment ya pasi. Tout ça en plein studio, il y a et après, ils ont que demande le peuple. Il y aura Baker ou Ananyoso, Bakati Kayen, après l'amour, c'est qui? C'est qui? Si on a des zara grave, vous comprenez? Il y a des masse, Tokumbeli, via un souci. Toko beta la Fikini vie pena kati musique azo senga nzambe misika milimo bana wana ba kei nzambe zana ba balinga ba bo ma vie wana biso mto consola vie wana ti lelo ndenge vie wana azala ka bon wa vie et comme ça peut monter à makasi apparemment makamso akoma un peu dur pour azo dessus akoma makasi na bango netinga na yebi na ngaye nenga na zali na posa na nga donc so ok ozwana oyo na rodie pété. Mais l'a dit, pendant tout ce temps, il y a carrière musicale au Salitan, est-ce que la musique est foutue? Na ba bleu retour tangi ba CV na wala. Les londo van bo ba non na grâce à musique. Musique est foutue, mais c'est musique à Congo est foutue. Ba CD bozo pirata, CDP le lettre ma sauté. Ba leader na biso to beta ba yeba te relaxa biso atandenge ba komisa biso na ba sokoda na ba soneka pona olandela ba droit na biso. Banzembo na biso moto yemba na ba orchestre yo moko mutu auteur compositeur mais au moins on a déclaré ngo kombo na ye ti lelo balela ngola au moins leader mo za soki na 65 nzembo soki 70 nzembo mais ayote ka musicien moko kaka moko oligeli ngo bulo commission ya yo mais non ngaba ba bêtise wana ba pamba na linga on souhaite la vie na ngo ndo kota na ba Japon mais on va na poto yembo droit pourquoi pas qu'on réclamer solo benga ngai neti na lobby dynastie uchobima na nzembo Serge Mabiala na sala Ibaker ngam na sala Ibaker wana yo kanzembo dynastie ya Serge Mabiala c'est moi ne na zana na bike droit voisin na ngezali OK mais siko so bobenga na bobeta na arena na zana droit voisin ezati oh biso za suna batanga na te soto combien intégré. Non, sauf que ça pour ça dans l'alphabet nga penza to solo li calmement nga pe la talisie ceux qui toko tête to zakaka ya na leki ça suffit. Le reste ça me regarde pas. Musique à sentiment pour nous les soucis. Le sentiment pour nous luka ketch to ni nga mona ba ketch belé na ile ba somba mutu kana ni siko yebisanga ni. Mais la dit je crois que Batebele Batebele on dirait na sala orgueil. Na za orgueillité. Mais na lo makambo eza vrai. Et pour la culture na biso et pour na baleki na biso. O ba sala musique. Vous comprenez? On bénéficie, yo quand chose aki to bénéficiera. Je ça remis kitsa na niveau on a senga pardon. Pour na poto mutu akenda ba poto ya mbala na mbala banda zala kutazana mandefu te tia komi mandefu pembe na suki ya pembe akoko mi kitsabongo d'ailleurs tamo kutu waze ko mo loba ke atikare na atika na poto ye mo wa poto tazongi mbang neti na ya loba ki ke o ngana kenda pas papa na bango papa que son âme repose en paix avec beaucoup de respect na kenda matanga papa tanga kufaka mais na tika ba vanda na papa na bango te na kota luponga ba Josika mukolo moko tant ba refulaka ye biso tikala na kini tanga zonga nde ba refulaka ye OK na go otala ye bazalaka na mascotte o guitariste so munene na kota wana mbala moko pinde na bima wana na tikala na ngati
nayebi ni maman la jeunesse à part deux petits frères na koyeba na petite sœur ne tozaka na ye petit na ngai ndandani tozaka na pare petite sœur les restes nayebi bango te mais comment na niveau lo bagé na lukaka yo na kozongelo kaka na kozala maudit t'as pas le droit lo bagé c'est trop fort hein yo lo balanga yo maudit nga na koloba bon pa wa na CV na carrière na ngo mais ça la respect so zaki chef d'orchestre ya culture nga pe na chef de discipline nga na ko ya tena manquer na télévision bon le roi souligné. Non, c'est très important. Le linge sale, c'est lave en famille. Je pense que bon ça va boire bien tout dans la chango. Ah ok. Ah, quand même la bitumbate la dit. Si tu as la musique, il faut ça la rappeler ma cassette. On coach mais esprit à chango, mais esprit moi. Au moni tango yo sala. Au moni ye. A otikala o bate pa janité. A otikala ko poussa na ta pepe pa bendo son taloba. Aloba bon. A otikala ko poussa. Number 1 na pesi mbote bele. Otikala ko poussa na ta pa manda taloba. Poani. Ba ya na ende mo na ngati. Si on a ngozolo bana bon poani. Si tu as un problème. Benga d'ailleurs na benga na téléphone na tourner poani zolo ba bon. Amoni appelle na kati pa blokanga. Si quoi ko fongola mo to kuta na e. Ok. Mais si vous modèle là, on l'a dit, tous on a peine en chant parce que voilà, on a remarqué depuis qu'il y a un moti sigo, ils ont vraiment car on a modèle là, évoluco, ils ont un modèle là. La modèle là, nazana ngana imba ba voye belé. So landi banzembo nga omona likolo ya mona na CR moko. Donc modèle là ngizaka andi na travailler mais batunde ba bisa nga ozana timbre ya fifi mo fude. Pourtant, il y a des débats les bandeliers. Oui, des débats, biso tout le temps, on cola dans le secteur, là, baba, biandonga, tout ça qui travaille, des baba, Petit Prince, mais tant aussi qu'on a travaillé na fifi mon foudé, le roi n'a pas baba nzembo ni na sala interprétation, à l'ébissika siko. Mais si on c'est le moment débat, juste quand la cadre rendre un peu hommage, au sein des mondes. Ah, banzemba débat ba moi kala. Na ebita. Zikaya monelinga. Amoninga yuma likambote. Tala ekosio. Kitoko ya bomona ekosilaka. Voilà. Je pense que partout on les salue bien la Patricia Tacho Sakanou à Londres, voilà ma soeur ainsi qu'il y a des bandes à London TV donc beaux abonnés ni mora bien alors l'a dit toi qui m'allait me la rechuter le lot ça pour combien de temps nous en acquis nazana nous ti ba fin juin. OK nazana ngaya parce que na yaki makambo na ngai moko na osala ya privé quoi c'est pas la peine on a ba télé quoi. Depuis que vous avez Potoso réalisé combien d'albums? La salle de Banzembo, la salle générique, la salle acoustique, il y a 6 chansons. On a Emily, Konotu Nabiso, Kofi Olomide, Fifi Monfoudé, Félix Oazé, quoi. Il y a talent de musiciens, on les lobe à Zoélissa. La salle acoustique, on honorer ta vie là-bas. Mais moi, je l'ai fait. C'est ingraté par amour. Et puis les seuls musiciens à Pota Bimarakei à Zolobela Oazé quoi c'est moi. Ma futa arani. La tcha carburant dans la car là, laquelle a les mission on va futa arani. Mais je le fais. Si on a un manquement bon la ligne à ôter. L'a dit, tu comme presque na souka peut-être un mot na ba fan na yo bato ba sepela ba linga yo ni no web sabon. Même ça na batutu les premiers jours, ils doivent soutenir S grave Mokwa-Bongo parce que c'est le Congo qui gagne. Quand ça te sonne, on va la pédici. Te bokende, bosomba ba billet, bokende soutenir le vieux. Aza Congolais. Ils ont honneur à Congo. Mais musique pende ils ont la poto yo vendre na miki le moni pe que ça va ils ont ça makambo. Ils ont ça makambo, ils ont ça des bêtises.
ezongisa bêtise te parce que congolais akoma na poto oyaki mosala miziki okoma olingi ozonga no Kinshasa obandi kosente bana bato mpo lobi otika bana mpo lobi oya kozwa mokanda makambo nde omoni biso toboyaka yango wana soki omoni kokende poto bakomema yo yaka bala mpenza soki oza na mwasi na yo na Kinshasa tika bana bato bavanda makambo wana ebandi lelo te ebanda kala bino nesko esilaki na bamakambo oyo esilaki mene nzela efungwami toboyi makambo wana bana bino mpe batika kolandalandaka bango bana bino bobotana po biso kutu nde bakoma kotanga kutu sikoyo makasi bakipaka su bamakambo wana te bakipaka na bango lisu bamakambo yango te bakipaka yango lisu te okomona vrai mikilise par rapport ne esprit qui papa ozwa mokanda fo olanda cours intégration on n'est pas pareil mutu mosu akofana toosola ne kaka ndenge azoloba mbala mo na comprendre ya moto aza bo suis intégré moi comment c'est bon ezolakisaki esprit ya koavancer ali mais musique na biso dans l'ensemble yo vandi to embeye na poto ozomonaki musique mpe lelo bakoclasse biso na place nini na Afrique par rapport à bamboka mosusu mais musique nyonso ezobeta lelo na Afrique eza musique ya Congo ti eza musique ya Congo nabi akende na bamisien banigérien wana omonaki basolaka na bango bazobeta musique ya business ya omoni ezokende bongo biso omona leader boye aza na un na musicien na ye musicien aza na un na leader na ye leader wana na leader wana aza na ba un moko ezanga nango ntina kasi bakoyela basi yango wana esukaka bongo basi na mbongo boza na babasi na bino na bandako bowela basi ya banzela mpo ani bokanga na kanda mpo mwasi wana ayebi ke yo oza leader makende kolinga me comprendre eza nango kaka mwasi donc il faut changer pour que musique ekende liboso oui il faut bazala na boyokani bamafinga pamba kotindaka bato bakende kofingaka bato esila bamafinga kofingaka batata bato na bamama bato respect eza te epuis yo mpena leader ya monene na mokili ozomona mpena ke bato mo baoleka na tv mpo bafingaka bato na yo mpo ofandi nonie tu trouves ça normal? Mais la dit mais surtout aussi 10 ans passés tant on est makamalo tant on bino pe bozaki na moi moto on est sur la jeunesse makamalo ndenge zaki le loto le mona ba jeune frère na ba fali ba ferre ba okende pe makam ndenge okende ozomona ndenge bino bozaki à l'époque na ndenge peza le na bango ba tozo tanga la tozalaki na bango à l'époque ah même génération tozalaki na bango oh tozalaki na bango yo kanisi ba yo moi bana mike bachaka nde batenti na mandefu donc baope bayoleka bino siko na ndenge ya makambo baleki bino na pe na ndenge ya makambo omoni wana soko mokenda polémique pour lelo fali eza destin soki aza danger nga na koko avie mutu te ezaka nde so batie mikro toyemba toyembi na biso tosepeli na biso c'est tout le reste ça me regarde pas donc il va koenvier te ofere fali oza kutu kuna te na makambo tika noko tokotisa bakombo na bango apo makambo etali bango te na environnement mpe bango te nasepelaka na misala basalaka c'est tout nayebi ni basi na bango ni bana na bango donc ni bafamille na bango donc c'est pas la peine tokondo okotisaka bakombo bato awa obenda bapolémique apapamba alors ladi miyembe nga nalingaka trop voir na yo naolinga tosukisaka na champ le roi de to clôturer na biso obike na voir na wana bersa bato esa bato bien tosukisaka nango esa bien surtout na bana poto to baolanda biso déjà trop moi le moko ya sukaka déjà trop nayemba nzembo nzembo moko monike esa plaisir na bato baolanda biso ya pasi ata ya grand-père nayembi yango déjà wa banzembo ya grand-père eza ebele nayembi yango déjà wa nanga lukolo nzembo pesaka oyo opesa sata nzembo moko moke ya fere lokwa kobeta na new arena na Genève no olukaka makambo kasi okenda yemba nzembo na waso aoyemba ti bozaka presque génération pourquoi eloko oyo toloba bondi bamaka te mpo ani nga na ndima oyebi façon nalobelaka confrère wana nabengi uti confrère frère wana oyebi façon nalobelaka ye Banza London TV. ouais napesi mbote na Davina Muteba
napesi mbote na Seruti Ntomo Espoir ya Njili napesi mbote na Teddy Voka Igemayeye Azamo Bele ya Jomat Matabo Ladi Santiago Pichu Masobo bienvenue Vangasele et puis Serge Makindu les boss la Bossanité Maître Make Minzuzi batutu balingaka ngai napesi bino mbote nga nazana na Kinawa donc et puis napesi susu Silumba la Langiloise bambota trop toujours soutien et puis na Bossanité Basé Belé bamisu na bandi na kotanga bino te mais les Bogards napesi mbote Flori Lobaki les Bogards Ladim Voula Bébé Arata les monastères Kayase les jeunes Pato et donc Batutu on na Bosani Jean-Claude Nvemba Baza Pene Belé Vienanga José Wanduka Ndovai Vienanga la Pesibino Tubambote donc merci vraiment. Merci beaucoup Ladi Miyembe. C'était un grand plaisir pour nous de vous recevoir à travers notre émission qui n'est rien d'autre que Sensation Plus. Je tiens à remercier mon équipe. Merci à Jacob qui était derrière la caméra. Moi c'est Omos, la noblesse de la presse congolaise. J'en profite pour saluer toute la famille Osakanou à Londres. Ma sœur Patricia Atati, Omar Osakanou, Anto Osakanou, je vous salue là où vous êtes. Dembanza London TV, donc beaucoup de gens ont confiance. Merci Nabino tout. Message. Dembanza London TV. Les photos à la rande Kotoyo, Masolo Yango, les photos landara Dembanza. Vraiment ami qui la landara Dembanza. Vraiment na Congo landara Dembanza. Parce que Dembanza, ils ont des informations à vrai à sire. Ah, tricage ils ont raté. Donc font la télé, font la portable, t'as la de Banza. Kitoko, merci beaucoup Ladi Miyembe. Bye bye, je vous aime beaucoup. Bye. Original.